Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tembe sili autaki bongo koponama meke na bayimboka pote akoba kosala mosala monene e azali kosala ezali bongo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o bayimboka baponaki meke penza mpo ete ye bandimie na lolingela ya kosala akoba kosala mosala na ntina yena esengo ezalaki makasi bipai na bipai ndenge bozali komona na bilili bolanda. Ebele abatuka tinanzela bazo sepela pona victoire ya président Fachi Beton. On biso toyebaki bien avant parce que le Seigneur l'avait révélé. Toyebaki que ekosala makaka boyenge salami. Oui, ebele basali na nzambe lokola biso batato la kipe na ndenge na bango balobaki ete élection ekozala te e ba moni Fachi te boyena boy. Mais basosolaka liloba na nzambe to lisakoli ete eza yango te na ndenge ezokokisama. Est-ce que élection ezalaki te? Ezalaki. Est-ce que Fachi alongi te? Alongi. Donc vous pouvez par là vous-même comprendre que ezalaki kaka bongo. Ya solo eza ya que nzambe lobaki afandisi bokonzi na ye na Congo mobimba pe bayini na ye bakolonga te. Yango wana omoni ba peuple bazo sepela biso moko tozo kumisa yawe nzambe oyo atalisaki biso makambo yango pe topesi ba peuple congolais merci tokokoba kosambela lisusu makasi po ete président Fachi akokisa atosa nzambe atikela ye ngwende ndenge moko asambelaki asengaki pardon atikela nzambe ngwende ekoyebana na ndenge ya botosi na ye ya nzambe azali koyebisa ye po ete ba projet oyo ye alati oyo ye amemi mpona Congo ekokisama. Na ngambu ya limete boyeba ete kuna nteke ezalaki makasi mingi penza bino moko bozali komona bolanda. Jamais. Moi je connais Fachi comme mon président. J'ai mon président. Je ne dois pas voter pour tout le monde mon aîné originel. Non. Ici on est chez les Fachi. Et pas Fachi c'est vieil. Il est grand. C'est route. Na etonga na nzambe le témoin de Christ na bokambami ya moto na nzambe pe ngolu bango lomingo loleki bayebaki bon kosangana na ntina na kopambola nzambe na bolamu nzike e asaleli bango na mvula euti koleka loyembo mabina pe matatoli ya ndenge na ndenge ezalaki tona na boni moto na nzambe asakoli. 31 décembre 2023 mbula yango esili topesi yawe nzambe merci pamba te asikoli biso akomisi biso bato na ye mpenza akotisi biso bonganga po tosalelaka ye tosakola misala na ye ya minene lelo tokabolini na bana na nzambe toye kopesa yawe nzambe merci ndenge asengi biso na psaume 113 toye kokumisa ye pamba te
ye moto afandaka likolo atalisi miso na ye awa na mokili mpo na kolongola biso na pasi kongo mobimba na suka ya mbula oyo nzambe atandi loboko alongoli biso na molili alongoli biso na pasi alongoli biso na bobola mpo ete biso bakongole basali na nzambe bana na nzambe mabota nyonso toyeba kokumisa ye tosakola misala na ye ya minene attitude nini tokozala nango 2024 mobimba ezali ya kosakola makambo ya minene oyo yawe nzambe azosala na mboka na biso Kongo a partir ya église na bainstitution nyonso biso topesami mosala ya kosakola kotalisa mokili mobimba ete nzambe alingi bakongole nzambe azochange mboka na biso message na biso yango wana mabota nyonso bonane 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 bosakola botatola bokumisa bao balingaka nzambe te bao balingaka mboka te bamona bilemo ya minene ya lokumu na yawe nzambe likolo ya bino basali na basambeli nyonso bonane félicitation na bakonzi ya mboka bakambi bakeli mibeko baoyo nyonso bakotombolama baoyo bazwi te na maponami oyo eza mpe fin du monde te bokumisa nzambe bozala na elike ete kala mingi te 2028 ekokoma bokopostule lisusu bokoponama mpe me koponama yango ezalaka mpe mokano na nzambe nzambe nde moto aponaka parce que tout pouvoir vient de Dieu bino bato boponami bolekaki bato nyonso te ezali kaka ngolu na nzambe baoyo bazwi te ngolu na nzambe ekozala likolo na bino mbala nsima bokozwa kasi bosepela boboma te bobebisa te bopesa yawe nzambe lokumu kino na maboko nyonso na kombo na Yesu Kristo. Nani Achaki Tembe, malgré la loi, j'entrerai en 2024 année de triomphe non konangandi melangake. Clôture, il y a 21 jours, il y a de prière, oyo wapi, ACK triomphe. Et yebaki bongo qu'organisé, et salemaki bongo na mobange yaveye, oyo, mokolo dimanche 31 décembre, oyo, nzamba zalaki au rendez-vous, pona koye ko visiter, banana ye, mpe, kobuka mibeko tu, oyo bachelaki bango, po bakota na 2024, te di. Noko! Ndimelanga que l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de triomphe, le pasteur Emmanuel Lekelala, azalaki bongo na pointe, bipai wapi louange, adoration, peko kumi sankolo na balolenge tout, ezalaki awa, pona kweba bongo ko célébrer, année de triomphe 2024, ainsi que oyo wapi, nzamba ko sala makambo ebele, na kati ya ACK triomphe, oyo zomi bongo na commune ya Masina. Okanisi esili tanta noko nangandi belanga ke pona mbala ya liboso. Tomo na mosali na nzambe après prière abandi ko kabolela bandimi na yeba vivre po bakende pe ko fete ko célébrer année asika kitoko malamu. Po kuna na église na bino ezala kaka bo pesa offrande du prophète au Galates 6:6 kasi awa na ACK triomphe. Ezalaki bongo le contraire, bana na nzambe basepelaki na ndenga kusakana te. Ah, bongo yo muto kanisa ki 21 jours de prière avec année de triomphe malgré la loi entrée en 2024 kosa le matin na bana ACK triomphe abo mo ndenge kutu bakabuli bango biloko boye. Est-ce que pasteur Landa Lokolo Non, non, papa, là, Eza député mon côté, tous appellent les soumis mon côté ou ailleurs. Eza premièrement église Triomphe, ACK Triomphe. Eza situé na Massina sans fil, na quartier 1, avenue Matankoum numéro 43. Donc, Nzamba Bateli Biso durant toute l'année. Siko lelo lokwa Nzamba Monisi Biso lisusu mobu ya sika. Yango pasteur na biso sepela qui quand même tellement que Alia kaye mon côté c'est un homme bien nde sepela qui Alia vraiment na ba serviteur nyoso ba evraka ba protocolaire ba chantre ba maman ba sali donc presque
ba département nyonso ya église bon nazo sala appel kana ba pasteur batala o muninga asali ezouta na bolingo donc soko za bolingo te atoza na ba million okosala ngote donc balata pe souci balata pe bolingo wana basala lokola muninga asali po balobi na biso ya malamu to copier ya mabe to bwaka donc geste o muninga asali ezate ke aza milliardaire non aza vraiment pe na ebele te ezaka ke sengo bolingo ya komona bato bazo vrai na église nde asali donc oh ce n'est pas pour la première fois il fait ça souvent il fait ça vraiment il mange avec les gens président Nzambe avec Pascal Mukuna merci biso papa eratakate donc ezaki fin de l'année na thème na biso tozaki nango pasteur oti ko développer malgré la loi j'entrerai quel que soit la loi ezalaki mais tokoti 2024 donc minga kolobeza topesi Nzambe merci parce qu'il y a bateli ba mabota na biso ba accident yaki ba makambo mabe yaki ba bitumba ba famille mais Nzambe toujours akoti biso 2024 nde topesa kaka merci donc papa wana minga ezakaka bato ya biso nyonso bayebi adresse na biso tozobengisa mpe bino boya lisusu tozobanda service moko monene toyofelanaka te toujours tozokende à partir ya mercredi toza awa napesi merci ebele na pasteur na responsable Emmanuel Kalala nakumisi Nzambe parce que Nzambe aza bien tobandaki service à 21 jours lelo tozo ezaki clôture nango malgré la loi j'entrerai c'est-à-dire que les lots qui déjà tous les premiers les 31 oh ils qui vraiment esengo makasi na kumisa ki Nzambe parce que Nzambe o bandaki na biso service oyo assisi na biso lelo malgré la loi j'entrerai batu bakoti na 2024 tout le monde qui comment Mephibosheth na le débat kaka roi David pesaki ba loi ke bokokota te bebo solonyo soba ke na suka mboka ba vivre na ville te à cause ngolu à cause de grâce oh papa ne Jonathan asalaka Nzambe asali ke roi akanise lisusu roi akanisi pe atali eske na famille ya Jonathan famille ya Jonathan to omona su mutu moko te kokozala Nzambe azalaki ngolu baiki komona ke azalaki na lo débat ayi kokota na kati ya ndako ya roi aliaki na roi esika moko c'est-à-dire que mwana Nzambe nyonso asambelaki lelo azwaki ngolu akoti 2024 nenga akoti yango année oyo epesameli ye soki arataka na 2023 azwaka bolamu te amonaka mbongo te azwaka voyage te azwaka musala te na 2024 oyo kaka ndenge tokoti lelo le 1er janvier vine ezobonga déjà akomona bolamu partout akozala na Nzambe triomphe akolela te parce que Nzambe aseka azosala na bapapa na biso lelo bazosala na biso Emmanuel Kalala yango na bengi bato lisusu année oyo place bozali ozala libanda mboka ozala na lukunga ozala na muamba na funa par-ci par-là yaka na seka triomphe Nzambe azosala bato bazobika bato bazomona loboko na Nzambe yo pe soko ye eza na veni Mantakumu numéro 43 yaka toluka Nzambe Nzambe akopambola yo nde biso awa na fin de l'année tosalaki mpe tokanisaki baveuve baorphelin basali na Nzambe bazwaki mwa quelque chose loso soso bake mpe kofete na lokumu na Nzambe Nzambe azosala na biso moke toza nango tozopartage na mutu nyonso yo mpo oza libanda soki okuta na problème oye na aseka triomphe Nzambe akobosana yo te boyebele tosalela Nzambe na Nzambe aseka tokozala malamu merci beaucoup ngai nazokumisa Nzambe parce que bakandidat nyonso bakendaki campagne babattre batamboli par-ci par-là mais lobi ezalaki nde jour ya publication mais toyoki bapublie président Félix mais eza lokumu na Nzambe Nzambe nde aponi ye andimi ke areconduire ye asala makambo bien na Congo en tout cas ngai nakumisi Nzambe nabisi peuple de Dieu nabisi bato nyonso peuple congolais en tout cas tondima o Nzambe asali lokola Nzambe établi musali na ye président de la République aza musali na Nzambe lokola établi ye topese temps
topesa chance nayebisi peuple congolais nyonso bondima tokende tondima moto nzambe aponi amema biso asala baprojet asala makanisi azalaki nango asilisa yango ekozala bien tuka na esengo makasi parce que tombe mpe le 31 na fete toa na fete biso basali na nzambe tozosepela makasi na résultat na merci beaucoup awa eza seka triomphe c'est-à-dire na ane oyo bana nzambe ya triomphe bana nzambe nyonso baza zingazinga fe batriomphe bakangama kaka na nzambe basimba nzambe ya triomphe nzambe akobosana bango te nzambe akosala na bango makambo minene na ane oyo nde tokenda awa motu nyonso abotaka te oyo azwaka mosala te asalaka te ane oyo azokwa akotriomphe na nzambe ya triomphe. Merci beaucoup. Bientôt sur le marché du disque, pour la consommation, naba oyo balingaka la bonne musique, surtout pour na okumi sankolo, assurance, ezali bongo titre et album oyo wapi, moyembi nankolo, ezali ndombe, ayeba ki bongo ko présenter mikolo uti koleka grâce ya Madjabu Gospel oyo ezali ko produire ye et salema ki bongo na kati dans sa présence ministry église ya pasteur Mike Kalambai oyo ezwami bongo sur croisement Wileri na avenue Kalembelembe na commune ya Kinshasa noko nangandi melanga que avec 6 titres mokoka assurance ezali bongo koya pona ko édifier bana na nzambe oyo bazalaka toujours na souci ya koadorer pe kokumisa nkolo na kati ya loyembo esalemaki bongo na présence ya basali na nzambe bele ya nguya lokola pasteur Mike Kalambai tomonaki présence ya adorateur Paul Bakenda bakisa lisusu na batei ya nguya ebele pe ba chevalier de plume bazalaki wana pona kotuna ba question ya ndenge na ndenge. Pourquoi Mosali Nzambe Ezaï Ndombe ayebaki bongo ko choisir titre et assurance pour na kope sangon album na ye. Noko ambiance ezalaki ya deux fois te Madjabu Gospel azali ko continuer na ba production ya artiste ya ndenge na ndenge Ezaï Ndombe akoti na liste parmi batu oyo Madjabu Gospel akoyeba bongo ko produire album kala mingi te kasi boyeba que quelques chansons ebetamaki kitoko bana na nzambe bazalaki awa ba memamaki na molimo mosantu po album assurance ezali déjà kotalisa que na kati na ngo mututu oyo azali vrai adorateur ako se retrouver kitoko boye ndezalaka. L'album comporte 10 titres et l'état d'esprit de cet album c'est dû à mon histoire, c'est dû à ma vie et à un moment j'étais à un pas de la mort, si je dois le dire dans cette direction. J'étais à un pas de la mort, j'étais complètement perdu. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'est apparu. Et je ne vais pas entrer dans le détail. En ce moment-là, le Seigneur m'est apparu. J'ai vu le Seigneur me dire que Esaïe, tu ne mourras pas. Je suis ton assurance. Et rapidement, je me suis vu dans le verset Proverbe 3, le verset 26, qui dit « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler cet album Mon Assurance et d'avoir Christ comme mon assurance. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui fait que Madjabu, on a commencé par une compétition et puis après on a eu 4 gagnants et Esaïe aujourd'hui a eu la chance de sortir avant. Bon, moi je ne dirais même pas que c'est une chance de sortir avant, mais c'était par rapport à notre planification. C'est vrai, lorsqu'on planifie quelque chose, il peut y avoir de modifications à programme, de certains programmes, mais tout ce temps ici que ça a pris pour que les gagnants de Madjabu Talent ne sortent pas encore, c'est parce que il fallait qu'ils entrent au studio, travailler sur leurs chansons et se rassurer que les projets soient un projet qui est présentable, c'est rassurer que le projet soit un projet, je peux dire, consommable.
Parce que lorsque vous prenez un artiste aujourd'hui qui sort d'une compétition, certains pour eux peuvent être des auteurs, compositeurs, d'autres qui peuvent être que des compositeurs, d'autres qui s'arrêtent au niveau des auteurs par exemple, et d'autres peut-être pour qui il faut faire tout ce travail-là. Alors ça c'est le travail que le public ne voit pas, raison pour laquelle certains d'entre eux ont été coachés, entraînés, et au moment où nous avons vu qu'il fallait les lancer, c'est en ce moment-là que on a mis toute la machine en marche. Et sans trop traîner là-dessus, vous allez voir que d'ici peu, vous allez voir les gagnants de Madjabou. Déjà, ils ont déjà commencé, même parmi les 4. Si vous nous suivez, vous allez voir qu'il y a Manassé, c'est vrai qu'il a lancé un single, mais là, on a lancé un autre album qui va sortir. Et dans quelques jours, en tout cas, pour pas longtemps, vous allez voir les autres albums des gagnants. Et s'il faut revenir sur le frère Esaïe, c'est parmi les artistes Madjabou. Bon, j'aimerais le dire un peu en lingala. Il y a Tongo, s'il faut le dire ainsi. Ça veut dire Baza, parmi les premiers lots de Madjabou à être signés. Et ce qui fait que pour son projet, c'est vrai d'ailleurs, moi je dirais, il a été très patient, dans le même lot que le frère Gamaliel, qui est là. Avant même la compétition, ils ont été signés. Et tout ce temps ici que ça a pris, bon, ils étaient aussi à un moment prière, mais on voyait également par rapport à notre planning pour qu'elle puisse sortir, parce que après cet album, il y a un autre, il y a un autre et un autre, d'autres albums qui viendront. Et le directeur technique aussi de Madjabou Gospel, ils vont avancer pour dédier. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour. C'est comme si on était triste, alors que la raison qui nous réunit ce soir ne nous donne pas vraiment d'être triste. C'est une fête, c'est un grand jour où nous voyons un rêve se réaliser. Je crois que ça devrait en réalité être un sujet de joie. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Quelqu'un peut comme ça balancer sa main pour la gloire de Jésus? moto na nzambe François Mutombo oyo mingi tobesana kobenga voici l'homme elongo na bana ya lisanga iya zali bongo mobateli mpate bango pe batikalaki nsima te bazalaki na butu mobimba ya mabundeli na ntina na kotika mobu ya sika na maboko na nkolo esika ya kotia lokolo ezalaki te pamba te bana na nzambe bayaki meke babuyaki pongi pona koya kozongisa lokumu mpe nkembo epa na tata na butu oyo babengi butu ya bokeseni tolanda. S'il vous plaît, je voulais que tu comprennes. Prière, Seigneur, ton salanini, ton comme toi atterrir. Il vient d'avoir fait fini. Dans une minute, ils vont atterrir. Vous dites que ta prophétie
Église évangélique gauche de délivrance na bokambami ya moto na Nzambe diba bango pe batikala ki se maté bazaki na butu ya mabundeli na mokolo ya suka ya mubu oyo euti koleka tili nango ezalaki ya kopombola Nzambe na bolamu oyo asaili bango pe kotika mobu ya sika na maboko na Nzambe boni boni yango elekaki Olivier Mokeni Chibango azalaki wana pona biso tolanda. mosusu mpe bazoloma mpe mpona kotuka nzambe lolapambo ozokanga ete babindimaka amen bazoloma nabo mpona yoetala moto mosusu kaka fanda mona kolemata kokitaka lakila koka mabe eza bapambola yo ezolitufe peut-être maloba oyo ya maki wana nabitika nzambe komelana nabitika nzambe Alléluia. Il prend le lien ensemble sans nous donner la vie. Amen. Oh, il va nous mettre ça dans le la vie. Et si il m'a fait la parole. Nous avons comme cela ensemble. Nous c'est-à-dire que je déclare cette année. C'est une année. Il y a 100 condamnations pour la nazo ko fortifier bana na Nzambe nazo yebisa bango clair na ba on apesi ba nyonso mbote bazolanda biso partout mbote na kombo na exclusive no bazolanda message na yebike to uti ko sala ve moko ya traverser eza traverse munene oyo ememi biso uta janvier 2023 ti décembre 2023 donc il fallait tout ça la boye pour na yebisa bana na Nzambe lipamboli ezali er moto azana confiance dans Nzambe er moto à comprendre que non il faut na se détacher na batomabe il faut na multiplier be fort nanga il faut na salela talent malgré ba étude ya mokie malgré kozanga kolongola kobanga kolongola ba complexe kolongola ngana yebi eloko te ngana yebi ko sala bote longola ba complexe nyosona tia foi na yo Nzambe akopesa yo 2024 nde tomonaki 4 nyama wana oyo bayaki kolia kobebisa bilanga yango zomona Nzambe azoloba ete na kozongisa bane na bino oyo babungisi oyo bobungisa oyo bayiba bane nini wana omoni soterel ayeki kolia ba fruit oyo gazala elie ba racine ozil alie ba poso oyo ayi kolia ba feuille donc ezaba sabotage moko impossible na yango côté na biso tonyoki to fortifier bana Nzambe peut to bisa bango ke Nzambe apesi biso ane wana mais pour au sala pour na ozala pe meilleur il faut ozala na foi il faut ozala détermination il faut ndima ya solo que non nde na zabo na zana kati ya victoire pe komona loboko na Nzambe na ngambu ya etonga na Nzambe les ambassadeurs pour Christ APC na mokuse na bokambami ya mosakolo na kolo Gary Kenge bango bazaki na butu monene ya masanjolie ya kokumisa nkolo ya kopambola ye mobateli malamu Nzambe na nkembo beba ete bana ya les ambassadeurs pour Christ APC na mokuse bazaleki meke na butu na ntina na koyeba kozwa ba directive ya mubu ya sika elongo na moto na Nzambe mosakoli Gary Kenge. Dieu nous a ouvert son cœur. L'année de la possession de notre héritage. C'est comme si Dieu nous préparait à une chaîne. Il se rendit compte que beaucoup se sont bien comportés. Ils sont vus. Comme il y en a d'autres qui n'ont pas vu. Mais là, c'est Dieu qui vient. Comme il avait parlé à Salomon. Demande-moi ce que tu fais. Et je vais te les donner. Et ce matin, en cette année, demande.
c'est pas... Ça ne vient pas chaque jour. Tu ne vas pas dire que j'ai oublié et je n'ai rien vu. Ici, c'est Dieu. Et lui demander les nations. Pas ton quartier. Pas seulement la RDC. Mais il y a des gens qui doutent. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as la foi ce matin, tu vas changer les cours des événements. Si tu as la foi ce matin, tu vas comprendre que l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, s'est approché de son peuple. Dieu nous est favorable. C'est désormais les prières que nous allons adresser à Dieu. En cette année, nous allons les appuyer sur sa parole. En disant, oh Dieu, éternel, toi qui écoutes les prières. Olivier pona ko pesanga maloba me yambona ya nona mituna na yo nalingi kotombela mobu malamu na libota bana nzambe nyonso oyo bazolanda biso. C'est vrai que mvuleleki tokutaina mikakatano ya ndenge na ndenge me nzambe na mawana ye asepeli kopesa biso mvula asika tika ete nzambe oyo tobandi na ye mobu oyo akoba na biso pe asisa mobu oyo longo na biso. Nzambe azali yano ya mikumba pe ya mikakatano na biso. Nzambe abatela ekolo Congo mboka kitoko ya pesa biso. Na otali kambo ya RC to pe église ya bolamoki ya mboka na biso. Nazaki décision kolobela ngo lisusu te pamba te zo sala soni. Et comme le kola, même si ça va choquer certaines personnes, mais bandi mabongo et comme le kola théâtre de chez nous. Et ma confession religieuse me sous bazala pe na ba problème mais tout monde ngo ndenge zo sale maboité ngalo kola mwana nzambe na ba na comprendre que les gens sont en train de se battre non pour notre intérêt à royaume, non pour notre intérêt à tata na biso na likolo, ils pour notre intérêt égoïste ya bango moko. Souci à diriger, souci à gouverner, ndenge zala kati na mokili et kotipe na église. Voilà pourquoi depuis un certain temps, nazo elikambotali Jésus coopérant à côté de l'église. So bi Jésus coopéré zali yeso ya kufela kibiso te nekoluso. Yeso ya kite o ami bonza kite pona biso, mais Jésus coopérant azongela musana nzambe loko nzamba benga ki osala yango malamu makambo RC wana nazomona Yesu tokuta lola te to pour okuta lola te pozeli archevêque président to archevêque nani to nani nzamba zeli impressionné na ba titre wana te. Donc mambo RC de Olivier na sepelité otunanga mituna pamba yuto la soni tala balanga Jésus bimi pa bato nzambe na ba média rundimate et comme pena bitumba ya nzoto Yesu sa molimo te bato zo bunda kaka pona positionnement na bango et RC mawana moto oyo atelaka moto mawana oyo ateki lika na ye pa na moto kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate ba banso batelaka motema bayokisa makasoni soki mokete na bino banso ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso